Leketu pede. Leketu pede. Oyo lobela makama ba pede na ba pagano poani. Sarah, nakino logique. Songa na pede. Mais le na goût. Mais le na goût. Mais le na elengi. Mais le na kitoko. Ndeni mo mbala koleka mo sans kitoko Sarah. Sarah tora. Na leketu. Moto pede. Basi baswani. Soki yo leketu ba otinda opoya omeka kotanga akombo na ngana makamna bina buzoba kotanga akombo na ngate. Yo soko lingotanga akombo na nga fosonga na mwa mobali olongwe pede ozongi mobali boeto mona en tout cas o azad noko opena noko oloba. Tala moi so Sarah moi si mabe. Parle batte pour ça nani. Outi wapi? Gaillard, ça va tout là Gaillard. Ça toi là Gaillard. Et puis là ba Gaillard on est se faire tout monde ba la varande ti bien. Oh. Si, batamine le faut sur la bien pour sinon t'es bizarre. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes. Redépendre na air bozota la biso et si capignon ce joie bino. Yabino Georges Chimba, Miss Girl, artiste. Na bino kaka na système ndenge bo mesana na émission aux faits sociaux ya kotala ka ba analyse to salaka na prophète de Christ Chubango, hein? L'esprit des prophètes azawana na loboko nanga ya mobali avant na pesa ye parole yepe na profiter na pesa nanu ba yebalingaka ngai mbote. Merci na ba commentaire, merci na ba j'aime, merci na ba partage. Pour vous soutenir kaka fait société mais vous soutenir pe Georges Chimba na bino, hein, molobeli ya mboka. Merci na mama di mama, babi Rose TV, mama di mama. Tozana prophète awa pembe na fait sociaux, ça dit to na pembe fait sociaux ba efenyo cezara na société to chance tiko na pembe donc fitire ngo za penza bongo. Merci na ndenge bobenga kinga, merci na ba propos na bino nyonso, merci na ba conseil na bino zo sala toujours bien na petit artiste et comédien nyonso en général mbote attends de éclaircir, attends de tout abordir, mais vous en avez mbote pour et calmer bino. Ça dit biso to ya ko sa analyse na ba propos bino mo motenaka o ezala bien te na société. Donc tout ça fait sociaux na pembe yango to ya rapport to mais peut ko balancer ndinga ezalaka. Merci à le boss Michel Chaco. Aïe, boss Michel Chaco, le pasteur Michel Chaco, l'homme de Dieu. Aïe, merci les boss, merci de tout ce que vous êtes en train de faire pour soutenir fait sociaux Mobimba et la chaîne Nabiso Mosakoli Chaco télévision. Merci pour nous maintenir toujours poste dans l'état de cordon. Babi Nazara cordon, il y a MS télévision, mais Nazara sous cordon, il y a famille. Merci les boss, Nzamba Pambola, yo Baxolo sous ya mingi. Na bandeko nyonso balingaka biso, en tout cas pour soutenir biso na matériel et ça biso bien. Moi caméra mo boye, moi micro mo bo professionnel, bino ba bosé na musana biso bosala ngo, moi mwinda mo bo pour éclairage les sous. Donc ma matériel nyonso kaka oyo senga biso to sel ordinateur. En tout cas pour hésiter te à soutenir biso to seulement moi bien. Kalami peut-être ou là c'est no ba film ya kano ya kanda. Vraiment. Merci na boss Sibioni Kibanda. Merci na boss Modogo Visor. Na benyo 3 fois les boss parce que aux allons des actions concrètes. Au salaire bien. Merci na Robi Visor. Merci na Maître 113. Merci na DJ Ker 12. Salvador Maya. En tout cas, ba mote si que Ozali. Le lion de la tribu de Yolo. Salvador Maya. La principale bon na grâce à Ngoï la brésilienne, ça dit nazana prophète na PCP parole a panzate pour le lopena to ki na bino makas bamsu bo sepela te honnête de Christ bango Voilà. nous avons na mambo kenele boy donc ebsao Voilà. makambo eza Makambulele zali. kamweza leo dawa bazara averti na annonce na ngati Voilà. okakiti Okay. abe na pesa bango mbote Voilà. oya mo forcer la pe ba comédie système ya fubi aussi au fuli Oh. So c'est mon système ana. l'opéra on dit na ko déranger ba te belé on a interprétation na C'est pour faire bien milimo pena bien. bena milimo ngala zawana Esprit kota.
Non, solo Pembeti. Voilà. Merci beaucoup, papa. Sarah Tola. Dans les questions. Mote peli. Basi na basi baswani. Je coupe pas. Basi na basi baswani. Mamuni So non. mote opela ndeni ça entre basi baswani. Est-ce que oyoki mamuna oyoki ba kombo na tangi bien. Na bandira. Bandira. Sarah Tola. Si. Na lekechu. Si. Baswani. Mote peli. Est-ce que basi batonga mboka? Basi na de nature te bige. Batonga mboka te. Esika basi bazali complication ezalaka. Biswani ezalaka. Siko yango moni baswani lisusu baswani basiko ne baba mote pele lisiko na sujet nini baswani noni Basi na basi. Lekechu la mwasi. le kechu zo banani Kevin lekechu pa. Kevin le kechu Ah. que c'est ça entre bon bon basi moi yo mona basi mo hotel le kechu tomoka ya bimisa mobile na théâtre o da coach tabanini Ah. oh yo ma mususu yo na moni prophète yo faut ça investigation Lekechu bimisa mobile na ye. oh et uto yina basi mo boy Mobile nene. hein Mobile nene. da coach tamtameli da coach na coach im da bimel jouer le kechu Oh, d'accord. yazo wanga nango le kechu le bio tala ba photo to kakana ba Tika lo babwe. le kechu bisa ba photo ba kakana ba plage Oh, ba kakana ba resto oh. C'est tout wanga de la nuit Madame Sarah Tola alobi na lekechu. Ils avant. Que lekechu a pédé pena. le kechu ye mo siko déjà ko expliquer ba tout nyonso ke après ça biso boda position na ye Position les amis. mon ba blo mususu Ah. so mutaza kunki bo finga ye ke longo na tala kunki et soit fort Si si. so da mutu da isi no a faire voir no ke non yaza na ye ba be ba le Pas pédé. PD Ah. parce que bon do finga susu na défaut wana wa komi na ma bête Oh. si y a peut-être un suivi koleka Aya. mais ça la discussion entre basi na basi hein So discussion entre basi na basi. Siko lekechu alobi ke aleki Sarah to wana na kitoko. Wasi be. oui puis nazana na PDG mususu aisanga abi moni tendance ya moi mobile soki osala makambo osala ndeti buzoba mo bona ngane mobile idée na yeza asala koleka mwasi mwasi C'est que lekechu. ouais clairement ceux qui pena le kechu ayaki pena mwasi pena solo ba propos alinga tenika ya mwana kenga na kitoko na nini so inde zo comprendre le salitier le bakeno aleki Sarah na kitoko pour ye siko le bani aleki na kitoko na tendance que basi ou la sanga nini So eloko nini yango eza entre Sarah na Sila Bissal. aux entre Sarah na Sila bon moi je peux dire que ils ont encore jalousie hein Oh, eloko memi lekechu na Sarah Tola ya po que non Sarah a touché mambu ya Sila Bissal. Yango memi ba guerre oso Sarah Tola na Sila eloko nini sali que non Sarah démarrer Sila Bissal. Eloko nini yango effecté Sarah a démarrer Sila Bissal a sali ni. bon en réalité na ba débat na bango wana Sarah d'abord faut yebelo mo boya zara kota belvi Ah, Sarah zara mutu ya belvi kandi voilà, sota moni neti mo fiti mo boye voilà. lo mo boye boti mo boye ko selon ba rimer on dirait si la fois a évité à faire rigolo na yo arena Ah, yango so Sarah a sepeli nango te. ah peut-être So a sepeli nango te papa ni. question na episode oite mamba on est mamba wengisa mamba guerre Sarah za mpanza belvi Ah. le kechu za mpanza Sila ya moni yende porte parole à côté bon discuter So merci nani so landi nani ba popo ya lekechu
alobi yaza porte-parole à Moutouté. Il écoute Nassila Bissal Bakuta na penate, Bamona na ate. Okuta na penzate zate que vous avez. En plus, alobi a essayer Sarah que non. Et là, où ça les bons qui porte-parole, qui malandangulu. Sarah da malandangulu pas belle vie. Asa malandangulu pas belle vie. Ah non mais non, au moins na biso na ba basi. Ah, on continue sur le cours. Mais non, ah des Christ bon. Au moins na biso na ba basi. Tango ba basi ba oswana. Moma mo so koti si bi lelo mobo. O mtu po alinga teke bia ni kote epena. Il faut afinga yo koto msu so sala to yebi angote pour couvrir kaka bio yo koti saki. Aya. Da yango zo leka wana. So kota le ke tuninga fingi sarato wa mni kwa sogi ninyo. Sarato la mnene ya. Sarato aza rebelle hein. Bandela aza rebelle. Rebelle ndeni. Tala vraiment na ko. Aza rebelle na sas que aza gaya, sarato la gaya. Sarato la gaya. Et puis na ba gaya on aime se faire mutu mo ba la varande ti bien. Oh. Si batamine ne faut sur la bien pour sinon te désert hein. C'est qu'elle va bien te. T'es on a évité ba ko toke za rapton so après 5 minutes ou 15 minutes moi c'est na ya gaya déjà faut à transpirer mais ça tout là c'est à propre parce que moi ça ba non ça ba sans tabou mo bout. Ah ba bien ça ba sans tabou allez là ma bêtise trop non ça ba ça. Na yebata te ilo isala ndeti mo ja ba cha ndeti mo ka isa ba bluka na ba sans tabou. Ba bla mbetwana. Ah, ye pina la ça ba position ça so ndeni mais YouTube ma BP ndeni so. Oui biso mundele ti ba 2030 lo ko raisonner kanga. Eza YouTube. Kabwe. Oh mabatu. Usot nga no senga ali o ba congolais ba memela YouTube. Na wi pona nga. Na proposer mundele tu mkolo YouTube. Ti ba 2030 wana. Ba si ba na Congo na mamba YouTube. Obi obo mabatu. Parce que na rolo bata 85% ya fonctionnement YouTube na gisa c'est ça bêtise na bêtise. Ça dit ba susu na respecter. C'est. Et pas ba papa et pas ba maman. Ma bêtise les obima. Ils exagéré quoi. Parce que c'est na TV locale na biso net na chaîne na biso net ya ba Congo bongo. C'est impossible mutale que mission a craché ba bêtise autant même dans ba nzoto ya batu ba maman batu ba papa batu to komi wapi. To ki wapi. Voilà. C'est-à-dire le comme le roi net pose avantage pour choka. Pose le roi net t'as exemple dans pays ça. Pose le roi net Jaël. Ah, Jaël ba tu Jaël choix ba to ko tsaye ça. Mais Jaël pas za moko ya bateau ba fio au monde nanyo non à la sime non nanyo non qui faisait na ko lo ba buzo ba ne on te pesa maka. Zambalolo. Uzo mona. So kota la lekechu na Saratoa na lekinga la 6. Bana ba okana ba même niveau hein, ba même niveau. Ya pour Sarah pe a fonctionner, Sarah pe a mi pesa moi pour son ba ndenge moko boya. Oui hein. Bon ami comme ça pe Sarah, allo ba pe bien. Na angle mususu déjà faut to féliciter là. So kota ba lobi ke no Sarah o ba source ya succès na ki pe Sarah to film bo bimé susu na zo alota ke yeso bimana ya na nzambalola ba biso mais ba youtuber na ba la pa ya nemo pa ya nemo ko so ya bota susu na kamada papa na ba youtuber na ba youtubers mingi ya ba les passer na bango za bizarre po ani to ba bimisa super Jaël kuna répertoire boy o sida ekebo ezongi mutana témoignage penande tia bien zati so mamba sonia ye mo Sarato la nenga za Canada ga so ti miniature ni na TV atina ya batu ba bando ko amenancer batu so ye mo na lutala so kalande na ye nga sikonde zana fona bando chaka ndinga Sarato ya na miniature papa kangi sawo abana ndeni tingelo ba soda na ya na ba soda ne siko ba soda oyo nga zo za soda to soda net ya Sarato ya Sarato lango po ba ko ya ba ke no te yo mtubo cha miniati ya mtubo ye oyebi te ke soki ba me kana ta usela ngape
baosepe na nga te batalaka mpe batalaka batempérature ya bato batala ntango no bainvestigation ntango bainvestiga mpo bayeba bajaka bamenace wana soko baneno ndeti wapi ndeti kapa Miss Girl boyo yo yelanga baloyenge ote monsieur danzan tokosola la langi nini so lelo so tolali ekota te tuta te tolali tolamuki tomoni keno ya sila invité ya Fier Regola ya oyebi esala bien esala yango bien parce que on préfère de faire Regola pe soki bazala na relation bien na Belleville baza invité papa makambo eza bongo nini yango ozoluka lisusu oyebi nga pena na ndenge mabe te nga na comprendre lo mote nga so na komoloba nga mamba Belleville kandi bela yo faut tshelo moko bota réaction ozaka bakuki yo za famille bota nga na famille tala papa nga na famille bota te na bakuki te sikoyo mais sikoyo ende l'église naza fidèle église mo boye te mais naza nde sikoyo naza fidèle ya pasteur po eloko oyo osala tola na ya sila toyebi te likambo yango eza nini songa nalobi ke so tovandi tolali tolamuki boye tomoni keno invité ya Fier Regola ya sila yokotisi okombo moso ndenge nini ya sila mona epeke esala epeke ya bien ti amona epeke abengisaki nani peshanga azalaki peshanga azalaki invité ya falioeni mamona te ya mupesha c'est pour ton information ya mupesha azalaki invité ya Fali Poupa du Cap la Merveille sur la bien sur Jésus de Nia si peut faire Regola amoni a jugé bon yepe azwa tala okoti likambo ya très important ya mupesha azalaki invité ya so ta photo o ya mupesha osengeli na mo seksi nga sumakasi bwe naseki ne po ya peshanga akoli briske ya peshanga akoli briske papa ti osala boye ko siko nga na mituna net na photo nga na mituna nga bezo na yeba yango Fali pena peshanga pena azaka petit frère petit sœur ya Fali to ezaka ndeko ne ya quartier banini me bayebana wana ba acheter poso aza petit sœur ni elongi oyo ya isi ya komobimiso oyo na logique mpe banini akobima mpe ta mosusu aobima da grande sœur ya Fali sika boye ko papa oboyi ozomona te dan avertisaka ndelo na otuta soelo nesali ya mupesha boye ya mupesha na bona yebi te eza bina sa rankine selon baobservation na nga mpo eza na analyse selon baobservation na nga ekozala mpe banini bavitamine yampesha banda omela bavitamine oyeba nde nini bafia teate bape bata babwaka mwa litame ya mwa nini ta siko tala yango moni ndele merci po ayela bafia théâtre po nde maquillage ya pena mo bafia théâtre siko ya belle vie to solo na côté la mote na côté ni solo la pembeza na li zo siko ya belle vie kandi voilà to longole maquillage to tige no ka bongo voilà to longo to siko ya mupesha ndo ya mupesha bo to longole maquillage au mon image epesi tozi susu ya sila bisalu bolongole maquillage ta biso o maneti bali goro do kufi na mabanga papa mom nyozo yo bana na bosani film susu munani yo dandi mana e fear off mimi ka bongo bolongole maquillage kuna kotushe te bozuya ye kuna bolongole maquillage bomona siko bokoli ya bato obosani mpe lisusu
tumba bolongole maki Zabalera tala ici la salle biso boye pour Nico na photo tala mo luke biso d'abord non film oyo na mona ngweza dana ba style mo boya ba Niger blo ute na Niger oh balobi de retour ya Exil Pechanga de retour à force avec scénario ni au mona date tala niveau nanu ya ba anglais o ekende c'est ba style déjà amno de salama troza blo ba Nigérien kasi pas auto so ba mambo na ti so azuma mukune eza sikoyo eza siko ndeo ya culture na biso oh ouais eza ndeo ya culture na biso eza bien copier voilà bato voilà mais sikoyo opesa ngo imonja 100% na mama mnanya no sikoyo ngi bien ngwana ilo pina ici là ça le quoi ba nigérien si alors ça pina film le quoi ba nigérien voilà comme ce que d'accord pour perdre sens ya culture congolais si alors pour na couper sa image mususu na cinéma congolais zo senga biso te o la biso culture ba mususu non ça la conception monde ba ninga ba faire tourner ces mutu na bango là voilà ndi ba belgi va faire tourner ça ba ba titre ça ba dina na ba titre ba obé si je comprends ba si là ba tourner na ba réalité c'est pas ça na Kinshasa ba histoire est belée c'est une mini film au pays na question na réalisation qui n'a pas bien voilà et puis non peut professionnel ça le peut bien zo senga te faut voir image zo ndenge dans cette histoire ya batu moko boye après yo beta ngo de tournament na ya kala danger non c'est pas ça et le ezanga bango ya maîtrise de soi voilà et puis comment perdre ya oyeba o bon baza kibango voilà comment perdre kibango linga la bien pena o rapna linga les actualiser quoi comment perdre kibango voilà moi so mta komi ndeta moi niveau mon boy do aomi siko ko calculer blue mo oza au delà ya ye siko na bandenge moko boy aller ya perdre p a perdre est-ce que c'est pena na rande oyo ya Exil pe akoya ko paraître pe azupe place na entre Asila na ya Belleville. Bon, apparemment, il y a une image après sans dire que c'est comme ça, il y a un problème dans tous les deux côtés. Hein. Oui, pour Anine. Normalement, la logique, na ndenge ma campagne donc kenile. Voilà. Belleville kandi so ka cha mutu po aza momimo aza na vision et puis aza na esprit. C'est. On encourager fort parce que normalement à l'époque tu eba que Exil na pechanga si la na Exil nde bando kende tibabo nde tiboba dio masa wana ça dit so dans la guerre normalement la logique et les ande si la na Exil voilà so dans na bateau pena baza pena na boule au sala ba nde basala ba plateforme na bangwana so ba ni na bangwana ça dit les ande sko si la na Exil mais sikoyo muto bon ba calculer raté abandi ton sous ndinga ko diembela mais tellement qu'elle est sage elle est aussi intelligente à se positionner le dans une possession avant d'être stable Togolo bakeno ya Exil la perdre déjà nan Exil Pechanga mais déjà on est pour se rattraper et là celle qui Exil peut-être à perdre pesa tant en plein reggae il y a s'attraper non naninga ba jo azarani na ba musicien abungi pe na mina cinéma a tourner du souci o mta komi na soki akome pe momi Jojo Ngonda na mambo privé ko mambo privé te na solo kaka owe ba pe réalité te ko jom susu ko na pe boya pe kiso pe na théâtre si on comprend voilà. Et puis na tana ye tant au succès ye voilà akuta pe na ba jomo boya ba karo voilà si akuta na libanga fali akuta na libanga jibe et ça makambo fort et puis ce qu'on jo azali na town amona mnesko ekebako momina nga roza pe mutu so alekinga seke fona kate na kopo mambo azisko kate kopo pe théâtre te mo retourner les soucis azano tangba yaza siko so da mobala okoko mambo ndeti nyonso olingi voyage zwa na resima bilamba zwa na sala bozwa ba pekiso retourner non te a che frère est-ce qu'on a compliqué carrière bouquet parce que même un film ça là on a d'un retard à zui et repasser sous moi temps pour
se rattraper. Voilà. Totalaka ne makambo ekendele ndenge ibulongo ndenge ezochumbwama kaka se kochumbwama. Toujours. Et biso pe to continuer kaka kotia singa tozolanda ngo kaka po totika pe te. Ça dit bino ba bêtise bo sala wana biso tozotala ngo kaka to éclaircir yango. Voilà. De to sunga bino kaka po bino bo suisa ngo bien. Siko entre Sarah Tola na Leketu. Message ne ko lancer. Sarah Tola na Leketu, en tout cas, tu veux que basse va ton amboka te. Mais au moins ba bêtise na bino, boya on a réseaux sociaux te parce que to boya on a réseaux sociaux. Ezo sala ke ba tu ba découvrir ba bloko mususu biso to yeba ba yeba kana bango te. Ya ba vie privée na bino. Ozo sala respect na bino te. Ozo mona. C'est Si bozu moi kombo boza na ngwana bino mo boyebi makambo sali bino mo bandira bo côté mais bo protéger ngo po esala bino bien. Voilà. Donc on conseille na kopesa ka ya ngwana na yebi ke basi batonga mboka te mais bo discipliner soit na bino basoyo bo discipliner quand même et bon lolenge na bino ya ko soignela po ezosala honneur te yo kati ata papa na mama ya loke tu soki ba en vie basepela komona mwana bango mo azande ande ne bat baolo bakaza mwa mwasi yo kanisi ba parents ya Sarah Tola soki baza pe en vie est-ce que basepela komona ke mwana bango sa mamba bongo asa mamu izo nerte asa mamu ya benjir wana ninga demara batu ninga kenda na batu izo nerte si et ça la soni parce que biso nyonso nous avons des crises le refétaillement ja ba famille na éducation to na motoko ni nango nga au grand jamais na rozwa na ko comme audacité au bimisa ndeti bêtise na kombo nango na attaquer mutu c'est terrible so donc na ko recadrer mutu d'une manière sage. Voilà. Mais na roya teke na bando finga na kola bongo te mwana professeur passer chaque ola nanga yebi mwana professeur mwana maman Antoinette Kalamatunda biso to yebi kaka classe ndako to yebi ne ba mankaka mukolo te te ne ba finga mukolo te. Donc ça dit so na combien ba niveau wana famille yo kilanga soni parce que grand frère nanga zana na Canada aza pasteur Sister Michel Chako grand sœur nanga Connie Cécile aza na France Abigail ba grand frère nanga mususu Alain Chimba Alfred Chimba famille Chimba baze pelé na bapoto batali siko boye Georges Chimba moro boye a tenir ba propos moi bien te a finga ba papa ya bato ya mama ya bato na TV ça dit na kutu rande na komanga ta na style suki oyo ezali facilité pour convaincre famille bongo sikoyo na yana ndo finga bato na TV en tout cas pour modérer le lenge na bino ça qui toko te makasi. Voilà balobi bo modérer le lenge na bino bo changer bo ranger le lenge et c'est très important. Merci beaucoup papa nangai Georges Chimba. Toujours par rapport analyse un mot et moi maximum na yo pa batonyo surtout balinga. En tout cas analyse na biso le kitoko voilà biso tozo continuer car le to baki toujours to sala kara boulot ndenge ezala voilà ça dit biso to rwanda ta alarme selo mo ebimi na 12h30 voilà to zaka na bisika okende te musa na biso yango voilà donc to longa banda kuna biso mamoto yena bureau na biso yango to zana ba wifi awa to za bien organisé to tala binuka so to monika o ba buzobo ekomi da misato to vendre lango danger to na plateau to na mambo nyonso awa en tout cas merci na bandeko nyonso balinga biso bato nyonso ba soutenir biso bato nyonso ba sepela na biso bana poto nyonso na pesi bino mbote botala rappeler pe miso boye na ninga ngola pour actualité de Zonga kala danger vraiment na pesi bongo mbote mingi pa ya moi somo bwa benga Laetitia Vita moi ça mwindo asala mamba bien merci na pesi mbote pa ya Donami Claire hein tukuzi tuka Donami Claire en tout cas la couleur à Maracana mutu a reconnaîtra Valère ya bato voilà Donami Claire na pesi vraiment ba mbote belé sikozali na pesi mbote bongo na ndira ya Kinshasa et pas masanga patel kamundé de 3 fois carré ba bureau na nga tout na kin ba masanga nga tout na kin tous les amis de Miss Girl babi DJ Yannick les amis de DJ Yannick
le 20 oyo hein ba fêter pena une année ya groupe Nabiso ya les amis de DJ Yannick Garçon Plaisir Nzambe fayena zota visa rapide na beta tour wana na esire oyinda ya niveau ya faux c'est-à-dire na pesi déjà message wana ba tout au bazarana groupe Nabiso wana ya les amis de DJ Yannick ngamo pe na zara wana Miss Girl artiste tout kutana wana et ça la biso bien vraiment na souhaité bino déjà ba joyeux anniversaire groupe Nabiso les amis de DJ Yannick Garçon Plaisir toujours force bana nyonso matete na pesi bino mbote na pesi bongo mbote pa ya die dingwe makidiba eyowa fils dingwe makidiba eyowa Miss Girl na yeyo na zara na nenga bangola quoi na pesi pena ba mbote si Rosalie champion d'Afrique na pesi mbote lisusu bongo et pa ya mama di mama Maria Fina Béton. En tout cas mère na ebité quoi na ebité sona lobanini merci na nyonso zo sala Donna Juliana Magiga Gigi Stone Belgique ezara Belgique pour Gigi Stone azarawan bien sûr vraiment Donna Gigi Stone na pesi mbote na pesi pe mbote bongo et pas ya muto abeta ranzete Honoré Mwanza passeport rouge. Yoka générique. Ya sango. Ya mukoko gazoza na pesi mbote. Pite kala les députés. Ya pa tout kia ma lumière de l'homme na pesi mbote. Jibas Jordan Mata kilo ya mboka. Na pesi mbote bongo pas président Girbo na congolaise. Président Girbo. Congolaise non genre ça la mama bien na pesi ba mbote si zwami. Sans oublier venanga Fijo Visor ngana bino tokuta na biso mbalasima toza na biso nan umeto zali aimer Diatman iPhone grand frère propre toujours. Voilà, merci beaucoup ba abonné na biso, merci beaucoup pour na confiance sur boko pesa biso to ko bela toujours idéologie babi bo mesana peda bo mesana. Voilà, merci beaucoup pour na ba partage na bino ba commentaire ça la bien mais mingi mama di mama Maria Fina béton à béton, maman sociale. Ce qui n'a pas boui, c'est qu'il veut honorer Mwanza. Il est passé pour rouge. On t'a simine zeta Moïse. Makamoyo. Yo. Naye. Naye kuna. Bye bye ke yaleka. Aleka ane. Est-ce que tu as mon point? Ils ont venu à Congolais. À la prochaine.